Rencontre entre la journaliste Eda Mamita et l'artiste Petit Fally, nulle part ailleurs que sur Ago Plus, votre agence des grandes opportunités. Ça fait longtemps que Kala. Kala, 2 mois déjà Kinshasa. Boni poto. Ouais, poto très bien, Europe et Zaka Europe. Voilà. Ba rencontre Zaki ndeni beaucoup de na bato ozumo eloko. Bon, biso kendaki poto ya trop hiver. Mais tu as qui na bateau parce que il y a un conseil bateau baya qui te ma ebele tu as na bateau même na Belgique même na France bisika tous les cas qui même na Suisse tu as na bateau ba vedo ka ba betro ke ba kam siga sombio lokola ba 00 masaro ba zaki ebele tu as na bateau mais zaki trop hiver mais makambo eleka ki nango penya bien tout monde qui peut être en outil kuna oye Ozaki na madame abotaki boni petit azabia. Ouais, petit azabia wana mon enfant au combat. Kombo nani? Mal kamoni maka il essaie ipopa. Ah d'accord. Maka il essaie ipopa. OK, talaka yo Petit Fally. Mais oui. Ye petit mal ka talaka. Neti na film. Mon star za star. Na CPLI. Voilà. OK, par rapport à ma camion surtout désolé quand ce qu'on ngoye boy ozonga surtout to beka ke ndenge zantoki batumsu ba bio Petit Fally akimi. Aozonga lisu Congo te mais toyo mona susu ozongi madame aboti donc c'est que ça va to tie le motema non koki kotika lipamboli wana bongo te parce que mna senga ke panjambi njamba pesinga lipamboli pourquoi na sundolango yo mona ka na ebele ba fi ebele ba telingana na ba balabala mona komi ndumba mona komi fazer pona azwa ki soya ba para na été azwa ki encadrement ba para na été ngana za jeune na bunda na encourager na bunda vie pona foyer nanga ya lobby na bunda vie pona vie nanga na ko tika anjo ndamba pesinga na tika na age wana atanja balikolo emsu misana ngape bana okangama pona mona wana puis mona ya bato pe na zwaki na tika eka bongo mutu amalonga te na bakincha sawo c'est pas bien faut na ja reconnaître tala bisika to tina bisika to ken de bibeloba mais il faut appeler fidèle na madame hein. Mais oui. Les cas présents dans la fidèle bi bato be ba kena poto bazonga te oko zape na visa mozongi na ote menga na zongi parce que na fidèle vient na gigi c'est ça wayebi sénateur petit Beto Ikamba sénateur Ikamba yebi ke mamno beza solo bebele ba kena poto bazonga te et puis boyebi menga mona moko ya bwende aleka na banjela fali pour paper ses chances à même poto azongi yawa on est en soka ezaka kapona ezaka reconnaissant moi c'est na ezaka fidèle po ebele bakenda batika pe bazemi etaliete mais atina ka code atina moi transformer ngana ye na kuti pe bébé na kuti pe madame to vivre pe kande to vivre ezali ezala te to ça na biso toi patient toi précédé au second point voilà mais en tout cas na CP na fidélité na pour to bébé bakenda kuna ta yoza star bazonga te bela na mona ki na rena o mati donc ezaki j'étais na bi ke ba petite pe kuna ba CP là non mais talara en tout cas j'ai beaucoup aimé ta non on est genre na ngote na poto aninga poto mais na ville lo to komo linga baso yo baza na vision baso yo opé son impalé lo ba biso to ba mise to ba encadrement pinya banka faut ça mutamala pour encadrer toujours moi aussi so ça moi aussi na palais am su soko zanga am su $10 mais au créer moi ma tembele et zanga mungwa ay so ke lelo ato bimité moi ma tembele yango moi loso o ba tia secret to lia to lala mais mon so ke bozo ka lelo lo biso si la kimio wana mabi ne pas azaka mutu na bina bwende kuna non ya zabenya maman na ba moto utapenya ba Congo ba boma azaka des stars déjà aza coutinho moto atongaka coutinho aza coutinho voilà ya tongaka aza coutinho ya utaba boma mais ayembaka pe il chante bien voilà aza benya star munene makasi olinga pe français wa mais pourquoi pas Pourquoi pas Petit Fally, le mystérieux Petit Fally. Je suis très contente en tout cas. Oui, très contente. En chair et en os, je suis très contente. C'est Peli Makas comme on a eu vraiment ta la casta. Ba fraîcheur à poto. Non, soit on. Mais ça mutunya ça uta poto à se trouver kana ba fraîcheur. Et genre maman nanga Deborah Londo motema papa gi Londa ebi mutu tout ta poto mère. Il faut se trouver à oser baso avec au sentiment que poso au sentiment que osa penja vous voyez bien pour les répète vous voyez bien ah chinois até non vous voyez bien ebi bango ba ebi que Petit Fally beta babilo ko penya cher même aigle royal a ebi
Voilà. Mambo tu eza nango bien. Mambo eza nango bien. Boss Idi, ya Mama Fanny, Boss David Mangaya. Bat bazé belé, net bassé chou. Bato ba soutenir na Petit Fally. Bana ya Paris, j'arrive bientôt à Paris. Bana Belgique, Petit Fally bientôt à Belgique. Bana ya Suisse, Petit Fally bientôt à Suisse. Bana Hollande, Bana Lyon, Bana ya Bordeaux. Balobi rendez-vous eza juillet, juin juillet. Conseil de Fally Ipupa, Dicap la merveille, j'arrive Petit Fally Zoya bientôt. Nabikara bientôt, c'est que ça kalate. Et puis rendez-vous double star des martyrs. Awa na mboka na biso na RDC. Ba wario nyonso to soutenir Fally Ipupa na double star des martyrs. To pesa e toujours bolingwana to pesa kae. To soutenir star na biso, superstar, star ya munene bana meke jason na kufa. Soki ezaki Fally te non. Tout ça na meke jason na monde le roi Fally ate. Et puis to yebipe. Sans polémique, sans kofinga, sans discussion, sans voilà. On fait comment? Et puis rendez-vous le 19 mai, Pasteur Mouizimbié, Mossali Nzambe, le 19 mai, Pasteur Mouizimbié, yo, bolingo nanga yo, na lota kiango, na ndoto, losambe futi, na ringibino, na kacha stade mati, azamotu ya pora bino, lo sambe fuchi ngaye nanjembo ayembaka yo oya na oya wenje siko tokutana wapi na place 5000 VIP to na pelouse tokutana wapi ngabe a place équiparateur place yo somemanga je suis là naza mission indépendant place tout ko tchangai so la vieille pio so kina batalo yenge je suis là parce que je suis connu. Je suis un artiste connu bisika to ko tchanga je suis là, je suis d'accord, voilà. Comprends madame, nasa penya d'accord na tout place tout bochanga. Et puis na soutenir na ba partenaire ti ba bien na ba ko ba Mouizimbié, le ko ba bien na ba jouer Francis Tatou. Na mona bino bozaki na bokutana na poto na madame. Voilà, nasa na ba te belé ba soutenir nga. Nga tinet nga ba salon les trio, nasa ba te belé ba linga Petit Fally mère. Et bela ba kabela nga mishina banjana oli kana banjela. Bato bakabela na boaka bango te bakabela pour na courage na créer loko mabo ba jeune belé balanda lelo so ba jeune belé ba ju courage ko lekana ba TV mais ko loba ba n'importe quoi ba biloba le za courage nanga ki mona moko ya bwende au tambo kaya Kinshasa se reposa a comme responsable a comme na comprendre lelo wake lelo fala minga poto ate belé ba fungwa miso ba jeune belé ba comme okumisa ba leader belé partout pour ba je espace wana mais njoka ya bongo te soit na étoile te mawa on s'en point mais nga na soutenir pesa kaka ebelé ba soutenir nga ba pesa nga poa ba sunga nga penya ba soutenir nga na courage na lemba te vraiment ba te mona ki obimisa ki nzembo no mo boy single no mo obimisa évolution ça et na obena nga ewinge kwa tuliza évolution ça nango bien mais ndenge na ozonga Paris boye na yebi ke tout ba soutenir nga makasi tout ba soutenir ngai partout na ba Belgique na ba Londres soutien vraiment oyo lingi ba soutenir yo eza basa leloni mais nga soutien nga eza kaka musique na ça lelo musute o na za porter te yo pengo betarena mais pourquoi pas te maman je suis naza lelo so batangi ba misère congolais baza 20 na cause à 20e parce que non mérité ne loko na osala ko betarena za te goza na ba bomo za na ba njemu non tout le monde so za na courage lelo Fally Ipupa lelo a beti ba arena beti ba stade a ju ba disque mais abandaki na ye na se lelo penja ba tombole parce que zaki étoile na détermination et vision na ye toki ko tia limite te mutaye ba vie muta njambe lelo bele ba ko sekanga mais lobi na mutaye binjambe lelo na oti ba mboka na ye ba teke yo yebanga na ye ba teke oyambanga boy isa nango vision isa nango njambe naza sike na obeta ba arena lobby na obeta ba stade et puis na ndima te ke Fally Ipupa masanga na arena isa da ata na ko beta kate na histoire na ngada na beti ata na obeta ba arena ngote mais na histoire na ngata to mona Petit Fally beta arena na Fally ya beta stade de matina Fally osomon nga na osepela kana ba tout ba soutenir nga naza posa mikolo sama ba instrumental na sala penya orchestre na nga ya mbonda ilo peanga na tele mikolo yo fona sala orchestre mbonda na s'imposer na zala libre na zala calme
na koma pe na ba niveau pe na mona baninga misusu a pas courage a pas ko sexualité a pas ko sexualité ba sikanga ba ne bebele ba sikanga ba mona wa comédie mais tala penjeza tala penja musique. Oui, on doit reconnaître talent Izali parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné. C'est pas donné à tout le monde. Ba vocal donc pour yo signer nyonso yo na mona ko sala ba vocal ba nyonso. Oh ya boy na mona ko sala na ngo ka ya Michael Jackson de non na yo ka oyemba. L'inspire. Oh ya meta Gims, l'inspire. Spire. Oui, j'ai là. Oui, j'ai là. Comment tu m'as méqué? Oui, bien, tu peux mango. Yo kando yebi, kabuana. Yo mo kando so. Oui, afina kabu. Oui, afina kabu. Asa. Mais ça on a banzembo belé, na ba concert belé à sala. Comment njemo ko pesa ta idanti mo mukete. Ka. Wa izambonda. Na ba simates ko njemo. Abana ka. Oyo mbonda. Oui, instrumental. Comme on a posé ce qu'on a chanté dans ah, la CPL. La posé non, les gens mbonda. Oh, les instrumental. En tant qu'artiste, to comme la biso na suka, un mot pour na est, bozo mo ba le bossi Gigi c'est ça ou bossi Bobé na jana batu ebele ba Jeff Bokungu ba vient biso ba di pouvoir vient biso ba di pouvoir le toujours Simon Ikamba le sénateur petit Beto voilà ba baza belé ba linga penya petit fali ba soutenir ngai ba soutenir ba pesanga poa je suis responsable je suis courageux responsable comprends je suis courageux responsable le na ba âge na biso to boti to s'imposer eza black ti ayi to ibité to finité mais au combien ba niveau au to na ngolelo eza black ti eza benya ba jeune belé pe ba fungwama ba sala musala bien ba jana courage ba lulate ba enviété eza te que aussi ba kispo comme le quoi petit fali non courage kaka détermination vision et ça quoi aigle na musique et les étoiles nae makamne nzamba pamboli a komi place za lelo sobike ngana kuma le quoi fali qui c'est na ba Congo qui c'est na Mbandaka qui c'est na Ituri déjà na Bandundu et na Kingaka déjà partout ko si mano kisi comment le quoi fali to betelo maboko to chika jalousie to chika linkunya to jala penja ensemble la vie c'est comme ça il faut créer conseil ni européen ça ba jeune mikolo yo jeunesse makamé son dozo mona bon tous les jeunes il faut créer il faut boulonner il faut travailler voilà la vie c'est comme ça parce que boulot travail et ça papa na maman ba lelo ba biso ba père ba sundo la biso tout ça ba mero ba maman biso ba maman boso moni ondimate mais lelo yo na s'imposa na posa que lobby nanga oh nyoso to débrouiller ki ba débrouiller to débrouiller moi lipa moi ilamba ozanga te mais to komi no penyate ki a juivi non on sa ka to débrouiller ka et to débrouiller ki alelo na li atali pa lobby ali atapo na chata poto moi lo sinanda mais ke o komi penya nango ba mto bunga te ke muta komi nango to débrouiller zo kwa mama ko teka na kwe ana maliwa na yako saka moi 5000 moi 10000 bana pe ba otanga pe kana kompo ya kwa ba biso boye tozo débrouiller ke ba mama na biso batika ba mboka ba pe qu'on se poser pe na Kinshasa ke moi na biso akendaka abunda aba azwa mosi abota biso be to komo seka et belawa ba ministre ba député ba général ba utapeka loko ba biso sans polémique ngana na vie na ngana bomba ati ata na tamwe na banjela makolo ata ndeni na bike na kozwa parce que na kondima motifo za na kondima yo moko avant mutapesa yo amen la Bible dit vérité que la Bible dit vérité la Bible dit vérité que Jérémie 35 et lobi que senga ba kopesa yo Jérémie 33:3 merci beaucoup Jérémie 33:3 babi senga ba kopesa yo comprendre senga ba kopesa mais ngana senga raté ngana ya kane mutu ntaba toucher mutema pe tu as courage apesi ngai mais zate ke mama kaberanga ya sunganga non na saba biloko anate na sakadea na charisme ça va focus na ba silence na ngai comprendre mais voilà la vie c'est comme ça merci na
Ba Warrior, vous soutenez toujours Aigle Fali Poupa, Double Stade des Martyrs, Bana Poto en Europe, Babi, Bordeaux, Lyon et Angwana, vous c'est la qualité. Voilà, lui est bon maman. Toi en vie à rater, toi la raté, toi la penja, aux zangs, aux jouets. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre mission. La jeunesse, il a parlé de la jeunesse, il a parlé de la famille. En passant, il a parlé de sa carrière. Je suis très contente de lui revoir. Nasepeli Makasi, tokomi déjà en soukato kabanabiso, moi le yembo, moi a capella et ça la bien. Yeah. Oyanga malere, oyanga tsupanze kozanga moto motema yelinga. Nazana ba bulware, mais nazanga pouvoir ya koza motango motema yelinga. Yebembe ya soso matanga teme soki abungi mokona tunaka ye baba voisin atekona sila balere pana omeli wana nga ndeko na moko akoki mpe kolela ye mpona fanda na yo bambula bieki ompanzi fweme basuveni eleki bebo nazosuplire ye Rencontre entre la journaliste Eda Mamita et l'artiste Petit Fally, nulle part ailleurs que sur Ago Plus, votre agence des grandes opportunités.